totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Yeah. Ndikuna gana zako yebiso. Ndikuna gana. Bana poto, bana partout, balandi avis du public, émission Elengue, émission Yagou, émission Bolingaka, émission Bovota na premier tour, Vedi, deuxième tour, et quel éveil. Deuxième tour, yo quel éveil, Nenge, Bangwashnamoun, Boge Tubaga na Kikwit, deuxième tour, yo quel éveil. Nazana Isengo, parce que Lelo, ma journée avec ma star, émission Namno Bolingaka, et ça, ma journée avec Ariachou. Fan tout ya Ariachou, fan tout ya théâtre pour se mobiliser parce que les journée Moubimba na collection par Ariachou nenge bo mesani. Merci à ton debo féliciter nga nenge bo mona journée to pe via ba artiste na bino ba star na bino ezo sala bien. Ariachou auti na libala to pe na libala otolobi na fiançailles. Bon mona ba image et lelo to bité to ya mangu et par Ariachou total la journée zo le gandenge nini. Ariachou alambaraté. Ariachou a torchonaka palais asaka misala nda kuto asala raté bo mona lelo awa na sepela mingi tango bo félicitable. So merci à toi Fabrice Nteka le boss américain, merci Fiston Bastende FB International Agence Assure, merci vraiment na bandeko tout bolanda karabi mavinga ndenge et ça biso bien merci et pas bandeko tout toza awa nazo matano qui n'a parlé par Ariachou qui n'a parlé par Ariachou n'est peut-être le loco lamba nini musalani a rosala. Est-ce que Ariachou a sokolane bilamba? Est-ce que ma fille a théâtre va sokola pe bilamba? Que fille a théâtre pe a sepe musala et sepe moi bien. Merci na émission papa Mbata siala. Bo benga ki bo féliciter Rabito sepe la kanayo o saka émission Ariachou penda kwa ngo escalier pe makomata. Ozo loba, ozo mata. Mama mata kita awa Ariachou sala ne ngo. Ya musala afanda awa. Tona Gombe na ebi nanga adresse yango te tina ye to bungi na wuli Gombe côté boye ti to komi to sala ma journée avec Ariachou et ça abso bien et ça abso kitoko ya wuli na pe mamuke ouais le temps na kota kuna na fansa na mwa bato Didier Masuki mbale mande fa pembe o mona ndenge nini Ariachou alexa journée na ye Fiston Bastende nde na lobaki Diezo la London City Angel Kinkela vraiment bino tout papa Duval Kasongo depuis Montréal un mouyaka sans complexe venanga moko Silvio Wechi bomongo esanga na bosani yote tolanda Ariachou et ça là moi bien ma journée avec ma star ma journée avec Ariachou. Il faut là. Voilà. Ariel. Mon homme qui est. Bonjour bébé. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ariachou est là? Oui, elle est là. Pardon? Entrez. Merci. Moi na batu moi relaxa na TV ezati. Relaxa moi na télé et comme yo ozaki autorisation pana yango to boy relax. Na ebite moi na nani so epe moi na Ariachou, s'occuper moi na ndeko nae na ebite donc tout ça et pas Ariachou et tokoba ma journée avec ma star, ma journée avec Ariachou. Wilson Bilili. Okiranga na elilingi pena bokokani bwayo Yesu. Wete na lumba solo ya bonzambe bwayo pene pene na bato. Osaranga mwinda poete nangengisa bomoi pe mitema mitungisa mina pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kokola. Osaranga Mungu poete baibazwa mindinga ndinga na bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esigala kinzambe mobimba akufa pona masumu ya bato. Yesu kokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Beaucoup de sang comme ça, c'est belle à Soki.
Ah, natia chocolat. Moi c'est musala zoka. Kasi moi ça musala zoka. Kaza moi c'était. C'est là et le on est wana. Tout c'était hein. Kama musala na zana ene bata musala nete. Mais yo mtotinda sana. Yo siko yo mo sana. Moi musala pe mona ah mama na sala ka. Tika na pena pe mana. Tazo ozoki me ozoko nyeko sana. Eh, ngabo no benga. Mapichu na yaka. Azana zini. Andala. Mais faut pas ngende le FC ça musala. Tu ba ba na baonti. C'est ça musala. Yo FC bazoi bona mwana. Ya kipaga kamwana makamuseta liete ono tuna madesu madesu yetu ba Madesu toya madesu yo ndola moto mamsala si bilo mwana ndio mamsala ngamba ndio ya bilo mamsala ndio biso na ndio walo lendo boso be tu sana na ndio ali na petite Aqui tournage il va mon sac. Comme ma famille, mais ma quoi famille. C'est un problème, qu'est-ce que je fous ta vie sur bien. Non, non, mais c'est. Je commence à être comme moi. Là, surtout, c'est moi qui vais les ressources. Tiens-moi le corps, hein. Comme ça, tu as parfum. Eh, il y a parfait soir. Le plus gros soir, on a garanti. Kama on a ba musala na yete. Eh. Te ba musala so na lo tin da ba. So tin no yete o sa na yete. C'est ba fufuta. Quand ni na mtu zala na flat ya na de matala ma matika musala. Je vais avoir souci à maman te. Maman a des soucis. Moi bon ça là bien ça. Quand comme ça. Non maman lava, tu y a pour maman lava. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okukanisi bomo bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwanga Yesu. Nazana tina na miso mokonji. Pamba te nzambe oyo kokanisi bomo bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Okiranga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Wete na lumba solo ya bonzambe bwa yo pene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa. Et bien voilà, ma journée avec Ariachou, ma journée avec ma star, Tozoko Balisolo, Tozan de Gonabiso, Géré Kobetox, DCC, Tchaka Kongo na Bango, Oye, côté la paix Ariachou. Oui, Rabi ma vie en mbote na yo, mbote na bande gonyo so bazo na biso na ville publique, na ye ko rendre visite et puis musala pembeni ya ser na biso Ariachou. OK. Et bien t'es sur Lisolo, au boye banana Ariachou ndé. Oui, première fois nga to kutana Ariachou to kutana na ye na abetera mo tour aya ko signaler ba ser moko na groupe oya ya utaka ya groupe asuza to kutana kane to pesa na ka mbote mais to solola ka pelate to ya ko sola bien na tournage ya mode et puis ko yeba ezaka ka ndenge ka moni rabiso ko yeba ni déjà ba tout baza censé ka ya ko yeba yo. Peut-être le bas mutu ala ndaka pena makamte po nga pena avant na ya théâtre na zala fan ya maboke ngana ko kana nga ba novelasté même na palais so ba hotel na ko kana nga te na mona ngo nga lingala ba tu ba oswana donc et puis ko yeba témoignage ni ko pesa biso pona Ariachou ou tozane lelo ma journée avec ma star Ariachou. Ariachou en tout cas nga esalanga elo mona bengse na film na nga film na nga titre na ngo ezalaka Kolo Mobali. Malgré disque dire beba na yebi ki na robandelango a joué parmi ba filles oyo ba tumulaka batu nanga na PC mbongo moko boye ya transport abisinga bité ya bombongo sombela mwana miliki donc atuana ngamona na mona Ariachou pe na bengi Ariachou oyo azopela na minute oyo donc aza fille moko aza sœur moko donc
Ce que peut-être problème, biso ba gérer, ce qui rabio qui gérer mon problème, gérer ma tout moli. Mais ba aria shooter. Tumbola Karine Mokondi. Te warande gonanga. Warande gonanga vraiment. Soigner. Te na soigner te de gonanga. OK. Ba aria chou, en tout cas sa fille moko a se respectera d'abord et puis ko reprocher. Ko reprocher na lobaka ka reproche na ngezali mutema munene na ye. Asa fille mo na côtoyer moi mingi te na santa ke alingate muto alila. Alingate muto alila so muto alila passe moko boy passe ya muto ko komaka ya ye. Peut-être défaut ya ngwana po tango ya ko yokela muto ma nde balbaka ke ko sunga muto eza ngambo. Po muto muso ko sunge boy amemisi ngambo. Donc peut-être ko reprocher kaka na ebité ce qui peut-être akoko tika moi muke ko ndima kiboyambine wana. Ba tika mtema mnene ndeni wana otika ngote. Kasi po peut-être yango ndimto zo memele ba makambo. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. On est là, ma journée avec ma star, ma journée avec Ariachou. Suivant. Voilà, ma journée avec ma star, ma journée avec Ariachou. Eh bien, là à côté, je suis avec Christelle Mamou. Mamou, bonjour. Bonjour, Abi Mavinga. Peobetel solo ya Ariachou, star na biso ya lelo. Et bouyeba nakina Ariachou ndengeni. Ariachou, na ba nomo na liboso e na ba internet kaka. Kane de la artiste na biso mususu. Kane na ba nota ba Laetitia Meta, na ba nota la ba Caleb, ndi to na ba nota pe Ariachou na net. Et au sala ke ba yo tourner film mo e pa biso. Nda kuna biso ba parents nanga na zaki ko toujours ngo bela. Siko na ndara ba problème bazana ngo ba période bazana ba problème na ba coquette, ba polémique mo ta oleka. A papa site mo boy ezaki ekota ba mbutu mo boy wana siko to na moni ngabi oh mais nde area shoot après bien ngai ama to musula ndeni makamba expliquer mais c'est si là to solo la pende parce que yeba la pe to comme maman okangama donc to kutana ne jour ana nde to solo ana nze mutu yeba na kala pe to kangama na ma grande surprise Navana kabwe apesa numéro nanga tia numéro nanga na liste ba bengo yaka mama ya shunga bi o la musa bengi ba journaliste belé na ko boto na se retrouver kanga na bogos na Laetitia Meta mama malgré tout Laetitia Meta za meilleur ami na ye basa ne pe musala moko mais asimba pe micro lokola biso alors to se retrouver ko lokola 3 chroniqueuses na caméraman donc ça là y bien et lo ni amalamu omonaka pa na ye. Bon, et là, madame, oh, ezaka madame, non, na monnaie na mabete depuis qu'on est. Monnaie na mabete. Non, na monnaie, baloba elo, mo, so kuta na mabete na ba oui, na monaki Ariachou na défaut. Mabene ezaka o batwa jijaka ye ba yebsanga fiwa na za raboe, fiwa na za raboe, menga de. Boyangoni. Ba comportement ka o baloba fiwa na abeta rabatu mo sinjo alinga mbala batuni. Menga na tune ma mnyoso na bi Ariachou mena ka baloba mabe sera bi Christelle. Ba kuloba mabena me ba kuta na mote. Ngai no sala vie nanga mutu oazolo babon ye pasa la vie na donc ngala kota na vie ya mutu te soki ngai na beta mutu mosinjo c'est que na beta Laetitia Meta ou bien na beta Naomi Barcelone des réponses les allait kabungo donc ya malamu ona na moni par Ariachou asekaneka asola bien attention ye pa biso mutu nyoso ye bien to e ba ne ka peine mais mutu nyoso ye Ariachou donc c'est une bonne fille. Ok, merci beaucoup. Ma journée avec ma star, ma journée avec Ariachou. Suivant. Voilà ma journée avec ma star, ma journée avec Ariachou. Aujourd'hui, on est là. Et elle, c'est donc l'amie intime à Ariachou, Meta. C'est une actrice aussi. Meta, bonjour. Bonjour, Abi Mavinga. Nengaki nazo témoignage na yo na tuna nanu boyebana na Ariachou ndenge nini bokoma kimuninga oya makasi boy. Vraiment, quoi, bana Ariachou, tu viens na Ariachou Kala vraiment, tu kindaka, ils ont un casting, nous abenga biso, ils ont théâtre, ils ont vraiment filmé. Il y a filmé pendant cinéma, tu kindaka ndi tu kutana nae. Ndi tu kutana nae na ba jour, tu zakana ba Naomi moi ça pas sans souci. Tu en as fille moi ça pas bobo. Tu as le jour on paie le même jour on dit on va kutana na ba moi tant ba kombola mo ezaki tant na bakutana moi ba tumso théâtre ba actrice mso belé pe kaka Barcelone pe bazaka non coquette ça raté Barcelone ça raté vous avez na princesse elle est même jour on peut princesse pas alaka donc de tukutana biso nyonso
yebisa biso nano so na bi ya malamu nini omona pa na ye ezala ebele mais si ya mabe nini omona pa Ariachou mabe Ariachou amipesaka mbala moko pa moto Ariachou so alingi ata mabe ayeba mabe tamona mabe te donc ye malamu moto wana osala atosali ata malamu oza moko yeba so sali mabe 1000 malamu moko wana ezipi mabe nyonso donc yango kandi eza défaut on déjà défaut na yango wana lingaza neti yo so salika mabe moko bobebani bala moko non en tout cas naza na grand cœur oyebi na motema mpenza monene motema bomama so nazala motema monene te nde bato beye nasolisaka bango te bato ya théâtre nasolisaka bango te donc vraiment c'est un peu ça yo oyebi. Ok. Merci beaucoup Meta. Tozaka na émission biso tobengaka yango ma journée avec ma star, ma journée lelo tozana Ariachou, donc ma journée avec Ariachou Tolandi. Voilà, chers internautes, on est là avec notre star d'aujourd'hui, notre star, cette artiste et comédienne Ariachou, autrement dit Aria Tomate, Aria Pilipili, Aria Kitoko Mingi. Avec elle, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Aria Boni. Bien, papa. Aria, journée non vraiment les candés. Journée nanga. Oui, les gars bien. Olamki, au Salim Sala, au Lambi. Naza maman. Bateau balié babi Kitoko. Oh. Wilson ayebi. Ayebi ke Aria lamba bien. Amonaki na orphelinat olamba fufu zika na yo kasi mwasi azikaka mwasi aza mwasi oyo alambi aziki te to mafuta esopaneli ete ayebi olamba te so ozolamba fo mwa mafuta esote fo mwa mai wana mpe ezwa yo esalaka bien esala mwa maboko makasi so otali basi oyo balambaka oyo basala misala bazala mwa maboko mwa ke oyo bazala petepete wana namona mwa bazala bafeneyanti biso mpo biso tuta apondo. Ça c'est très bien. Ariachou, lelo oyo lisolo ezobetama partout. Félicitations d'abord pour na libala topé fiançailles. Félicitations pour ça, c'était très bien passé na zaïwana binaki na mileto obeta lisolo nango mais tozonga na carrière na yo. Ariachou, oseno ba film belé vraiment té. Mais quelques films joués, na mona ba film belé na remarqué jouer cabaret moko moya mawa film na hôtel mikolo n'évite ce wani za vie na yo Ariachou mbongo ba parents na ye mais bato mso bazo dondo nango bazo pimeli na biloko kolia mawali susu eza nini yango bien malaki eza vie nanga te mais ponga ba parents nanga baza en vie eza juste histoire mo boyela nga kaka na mutu ndenge nzambe inspira biso qui inspiré na histoire wana donc tellement nazala mingi na souci ba orphelin donc histoire wana yaki na contactaki DiCaprio to komaki ne film wana to tourner mais eza vie nanga te. Pourquoi ba personnage ya Mawabongo? Donc c'est la première fois pena jouer personnage wana nga jouer mingi ndumba ndoki ba makambo makasi trop trop yango pe comme obébi sa réputation nanga yango na bina ki mango de na jouer ki na bien malaki na jouer mawa pour il faut na bana ko incarner ba rôle presque nyos pour l'accepter capacité nanga ki non ko travailler rôle nyos ya maman ya jeune fille boy tout non koka siko pona yo Ariachou théâtre ezalani pona théâtre pa nanga théâtre c'est métier nanga ye c'est métier nanga. Donc nalinga ngo on a sala ngo pona éduquer mas surtout pour nous pesa bato ba conseil pour nous surtout sala na théâtre ça pe ba vie réelle la bato nani mais modèle na on a théâtre za loba sur na bande ça le théâtre le wanza lokwa mama wana to sœur wana yo vraiment na ngai idole na ezala pechanga sona be ezala ka mabe propriété na yazara très propre ça zo jouer à forxate à naturel non kuta na chance à jouer na été mais un jour de jouer
Tu te dis tant on joue à rapper ou le rapper qui au commis topi ou le bac au sel quand même une grande partie à Oyosé au Kanisa tonante. Tu non na comité. Débat baganga Ariachou star nini taka kama journée avec ma star le lui pas na et nanuka au commis na oti. Te non na comité. Naza non ne bandeli. Donc ceux qui disent na Oh, bon échec grave te. Te ceux qui disent vraiment naza non na na comité. Nana vedette ndenge super papa loba. Wana vedette wa starter. Ça c'est très bien. Et Ariachou to fandi bui babengi biso asignalé biso Ariachou fiançailles nga kutu basenga libala il faut ya na bien il faut na kenda Ariachou quand même asola bien za pe gentil. Ouais pas que ça gentil. Merci. To yeboué to moni cérémonie à fiançailles et mes fêtes moko je te dis kaka pona ki star Tony. Je comprends la question là bien. Tu vas nous répondre. Marque fête nous ezalaki fête moko na année one na ba na kena ba fête mais na kuta na fête ya ndenge wana te fête moi munene mais eka juste cérémonie ya fiançailles. Osaki yango pona kosaba ndeko mosusu mutema pasi to pe poka koza star. Non, pourquoi on a vedette. Déjà vu na biso za publier hein et to linga to sala likam to linga ka te to sala pour to sala ki. Il faut vraiment organiser et on bino au star mboka na biso. On a été zaki trop de pensées, beaucoup de pensées par rapport Oh. Mais on est à mon ndeti yo bolingi chéri na yo. Chéri na présenter pas bateau fiançailles na bino. Il faut nous salon ndeni. Non, ça vraiment na ici a chéri na ngako mingi. Na memi ata kinkole na sombeli liboke. Voilà c'est là. Kwa ngantolu la to kwa ngantesa. Chéri linga liboke nini? Oh ya ngolo. Oh ya piki. Soki pe ya ngulu nde Wilson alingaka. Na sombeli ali na jibag moka la tena bio cérémonie de sa fiançailles. OK, voilà c'est là yo. Déjà, Zoa taxi qui collé 5 000, Zoa liboke 7 000, avec 20 000 francs, cérémonie fiançailles. Ah, pardon. Voilà, c'est là, ils ont chronique foati. C'est comme si on a théâtre, ça la bon hôtel. La monnaie qui a sous de Monica, l'internet, ça qui bien. La monnaie paye à meta pinga. Meta pinga. Meta pinga la star, on va grandir nanga. La monnaie qui a épais ça qui bien. Sikoyo, on a payé un fait ça bien. Yango papa et moi organiser qui va fête naé. Et moi m'ta organiser qui tout et na marraine na biso. Maman Bernadette Moulamba. Moi ça papa dit de Moulamba. Bango de ba organiser qui puis les candés les kakiwana. Dans la côté vidéo auto ça qui en a vu du public ndeko moko commenter lobi oh laxanini ozomo été que na bossé ba commentaire ça qui belé vraiment moko komi lobi ozo s'exposer mingi. Rabimbo c'est la vie des stars mais c'est pas trop exagéré pour s'exposer. Non vieux ba star ezalaka bongo po biso na Congo quand ndeko mana empêcher congolais so lobi lelo nalia ki soso na fufu vantar so lo ima tembele na bina lema na lema tembele oli bien congolais ani bongo sanga o souffrir congolais za bongo donc congolais lingate muninga lobake nonga na bien pour so za bien faut lobake za bien so za bien to za bien te comprendre tana yo soki nzamba bengi yo déjà pesi yo mema o mata na ba niveau mo boye. Il faut pas tout confirmer que Nzambe a visité yo. Omoni, ezate que Nzambe a visité yo zara na vie mon ya kangama même lo laisser pe anoter. Comprendre. Donc c'est ça. Faites nangé les cas qui bien, Nzambe linga ki les bien pour bateau ba organiser ki yango, ba linga ki les cas bien. Donc les cas qui bien te féliciter bango. Na fait tu vois non. Tout le monde est coquette, tout le monde est Barcelone, tout le monde est artiste belé. Et bah tout le monde est bien ravi, tout le monde est Ariachuna, ne sais pas bien Ariana, ndeko comme ça bien encore Ariana, abi
déjà bayokana te baye kosali na fete wana boyokanaka te bosaka semblant to mpe déjà boyokana na bino? Non, avant vraiment tobanda oyokana te. Donc avant tobanda koyokani après tobebani sikoyo nde toyokani. En plus baza bandeko nanga. Bebana sera makambo ya eko? Rien à voir papa. Tobeta masolo na biso. Donc tobebana ki sikoyo tobongisi ba sœur nanga. La famille nyonso matata ezanga te. Même ngana petite sœur nanga Aline avant tozwa sens en responsabilité pour mutu na mutu akoma na responsabilité na ye ngana na mwana na ngai eza bana na ye comprendre tokoki bando swa na lisusu te mais nan tozali no ndako moko pe ezali pe chaud même pasa na nga kuna matata c'est vrai ça. Matata même il passe na nga pe mo pe basimbi babendi mais après tout au solo là ndé mon azwa bon bandeko na ngai to sa musala moko to sa famille to na passer na bango temps kende na passer na ba sœur na propre mabeye bango bazali trop likolo nga pe na na matana to kokana te nga zali toujours na se pour na ba un jour to solo là to bongisa ba Monique non ils ont na sens te ba rejoindre nga to solo li sotan ba tonga ka oyoka kango esangelo roté esangelo roté soza neti ya solo wana nyoso na lokutana solo ezaka Ariashu Ariane kena zandumba nalinga mibala batu ni susu narandoki j'ai raisonné na fola ramibali na bango zape na bakisi kasi na kindoki Ariashu siko ngape nazo betango tembe siko mutu mo confirmer biso yango abi rabi na biso yango ya solo tembe te eza ya solo ngamoko nazana ba preuve na bi nga kinde pa Ariashu lelo mo ndeta tango bachelinga madesu na boyi kolia ngabi na yoka pe solo ke babengana Ariashu na église donc église elemani ko délivrer babengani na église omoni ke kikindo yango za ya niveau makasi parabi ngaba ke bengana nga na église ngaso na église wana zanda kwa nzambe to ko bebisa réputation na ngote mais pasteur asepela kaba pasteur mingi na likana ba église na bango baze ba lukanga vraiment na zonga on doit confirmer te yenda yebi fuza na église na bango ngandi na kende église na bango confirmer ba kindoki no ba makambo cholo bana ba image to bimana iti ndoki ayeba ramu ningani ndoki donc nde yela ndoki c'est que na ndoki na ya monana nanga permettre totalement image en bande ko pe batala ba confirmer oui totala na biso nga vanta ba image na koma utuna bato ko porter nga plainte te jamais yoko to non jamais Jamso nyonso to katelo te tia nyonso ndeko tozotala image no kanga. Merci beaucoup na permission na moko Ariashu tolanda image oyo bazo confirmer la biso makambo na ye et puis ba PCP conseil ndenge za so mtazando qu'il faut PC conseil atika pe kindoki asabu. Suivant ces images on se retrouve tout juste après suivant. La Validère, bonjour. Bonjour Rabbi Mavinga. Mon jeune frère. Tozana Ariashu na plateau leki no auta ko bala to mona gomna fête yana zaki ko bina et conseil nous ko pesa leki na yo tant que né. Bonga Ariashu na kolo babu Ariashu c'est ma fille Ariashu kwa mwana ngai. Parce que zan simba. Li passe des anzuzi. Siko ngape nzuzi do to kwa mapasa biso mbali. Do Ariashu do na ebi pena banda bo mwana. Bana vie na ngai. Donc Ariashu so comme ko ça le théâtre eza mususu ki goût et pas li passa na ye po biso te toki ko zo bango na ndaku to zo bango na kata ndaku na bango esika babo mais oui Ariashu za moi si mote bo amona ke bato ba sa tête na baba la betenga pena kota pena internet te ya bandi bongo te ye pena bali tête mwana mukie ko papa na ye ancien bourgmestre Sangengi que je salue en passant papa Louye Yengongi te
ancien bourgmestre il nanga bien Hollanda ancien bourgmestre ya Ngiringiri donc tala kaka aza ancien bourgmestre Ngiringiri do awuti na vinini do awuti na nzala te Ariachu awuti na nzala te Ariachu nga zana ngwana awuti na bonne vie alors toli na kopese pona libaya na zanini Ariachu Aria on se marie qu'une seule fois dans la vie baba la kamba moko et Ariachu et là on a se plaint parce que ça les choix bien OK fouiller pendant un beau gosse un beau gars vous aussi me semble boy non c'est me semble parce que na moni mon bain na za boga aza très mignon trop chic très morbolant nazo ko to ba moi français à ma casse mais vous exagérez nazo exagérer nazo que na extravagance OK faut na extrapoler yango parce que Mike c'est un beau gars et ça te gozu mbele lokwa li papa ozo président bato bita mobile na ngai mbazo mais lokwa li papa lokwa koni non Ariachu tu as fait un bon choix batela mobile na yo ba mibala bwe ba komi en voie de disparition bazandenge moko na ba rhinocéros na ba bonobo bazandenge moko na ba donc ba animal ba komi en voie de disparition ndenge pe mai kaza aza en voie de disparition ba bogara bo bazaka souté batikali ya kotanga donc batele bien il faut les protéger Ariachu protéger Mike avec insistance nazo ko insister faut extrapoler yango allez-y parce que ça li choné ya bien libala ezalaka na rose te na libala il y a les hauts et les bas aussi. Il y a les meilleurs, il y a aussi les pires. Libala les a bien. En tout cas, si vous me dites que libala m'a bien Ariachu à cause yo, libala est bien. Tel que moi Adam présenté Ève pas Nzambe. Adam présenté Ève pas Nzambe. Voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. Abisaka na banyamatin. Abisaka na Nzambe pour bazaka bango 3. Donc yo biso voilà. Tala Mike na président bino yeyo. Mobile na ngai et puis Mike très beau. Mais déjà le bateau. Non, je dois insister pour battre il est beau. Très beau, très mignon, très morbolant, trop gentil. Non, il a des qualités. Au moins bala ko za nango ya za nango race na ngoti ba qualité Mike za ngako na za ngoti ngaza ngoti moi je suis pas beau même pas mignon je suis pas mignon mais présentable quand même je suis comme ça bongo kaka za ka bongo en français comme ça c'est comme ça ngana ka bongo alors beau frère Mike na ngambu na yo bof Moutako Soti, tu es trop mignon, très beau, et tu as choisi une belle créature. Ariachu, Ariane, Nsimba Luyeye. Donc, c'est le vrai choix à moi aussi. Donc, bon, faut choix na yo. Nzambe, depuis la prédestination, depuis le commencement, il faut Ariachu. Moutako Soti, Eza Azarte, au coup de moi, ça n'est pas. Mais, Bolingo, Eza Ka Bolingo, Bolingo, ça on est l'or Moussouté. L'amour, c'est l'amour. Bolingo, ça ka bolingo, bof na ngai Mike. Moninga moko. Na fa note na client na. Bonjour Bogo Sanderson. Bonjour Reb Mavinga. Ma journée avec ma star Tozana Ariachu et Boye Banana Ariachu ndengeni. Ariane tara wana pangi donc Ariane Luyeye. Ouais, na yebi as artiste et na participé à tournage moi à Modero, ils arrivent tout ça émission à Modero. Il passe à na bana ko jouer avec na rôle na film wana. Des pestoro yi bana que Ariane artiste c'est bon. Des pestoro yi ba peut-être salut conscience yobi musa na biso. Et c'est un contact pour na kosala ba émission mais bien to yi bana pe na Ariane. Des relations pays yi bana pe relation ndenge ko latile no. Ya mala munino mona pa nae. Et madame Namon pas Ariane Azam Mtema Munene. Ariane vraiment Azam Mtema Rosunga, Azam Mtema Osalisa. Surtout que tant bazaki ba problème ba kuta na ba polémique kuta na entre ba on ba coquette.
yo ndo sala émission anata na monter no ba otanga ko motenga na benga kutu na fi yango ba koketi ba beba ine na comprendre te fi yango na nyo sukinga wo fi yango soki Ariashu Ariashu ni nani ok ngana ibenda ko mo Ariane ibenda na ko mo Ariashu mais Ariashu ni nani parce que dozo comprendre te mais ne bi kuma fi ya tsa tete ko mo Ariashu te nde mo bika mo na ko benga na Ariane nan pona mo ba Ariashu ba Ariane bengi Ariane na ko pa tenta l'émission mo wana ka soki ba koketi ba beba ina fi mo so tsa tete to ko mo ne Ariashu e bi o kasi o mais ngate pa benga pa bo minga te pa bo ngabi o ojona comme Ariashu ngabi minga bika no pesa comme Arianité na jona comme Ariashu bien ne a expliqué nga mamyo sina beba na kiblonga na pesa du conseil ko na repese conseil non zakanga mutema vi bokoti ndiso na bino to zara ni to finga mara donc to tonga mara to chua mara donc hypothèque za na maîtrise et donc on a kuta pa na pa Ariane za mutema munene Ariane aibo limbisa Ariane aibo sunga batu vraiment si vous voyez Ariane ensemble, sauf quand est-ce que vous avez comme tout ce qui a pas c'est qui ça donc si vous voyez abeta masuka ya roseka et Ariane même si il pas dans Ariane za mpayate vraiment si il pas dans net kazo mona harda ndako so Ariane yishenga azwa roi azai pas nae donc azara mpayate il pas dans ngai donc azwa nga grand frère nga pena azwa petite sœur donc azamo moi si mo vraiment donc namona ba caractère moi malamu mingi pana donc bon ya mabeni ni mona pana po za mutu ouais mutako zanga mabete ya mabe mingi za na pa Ariane za et soki asiliki maso akomi na kanda vraiment ba maîtrise la souté et a comment rejoindre décision ba moko de soit dans kanda tout comme il faut to mo sali mo tout ça soka bonga moi te ya ko na onde mona te za na maîtrise en tout cas soit na kanda vraiment à perdre ma mebele à perdre ma mebele soit na kanda. Oui, une bonne actrice yoyebi chose une façon non télégénique non donc ce le rôle sur vos ça vraiment à jouer bien la rejouer moi na rejouer jeune fille rejouer maman parce que nous encore moi à rejouer même moi na rejouer même jeune fille rejouer même maman na batana ba fille mena minga jouer en tout cas na mona ya mabete oyo ye asalate de rejouer n'est bien et le moment baté moni acteur bien actrice ayaka makasi mi par réalisateur na si yosapi mtadi domaine ba blanc so yabuso bato mona ngoza impi pona biso ana Congo po biso maboki de sala na Congo yaka sala tableau o na par exemple ya mona na Ismaël atangela na ina nini asisa nini suffira que non un bon réalisateur à récupérer a ébissé rôle et Ismaël a joué les autres bi Afrique mouvement Ismaël tu vois donc même mutuyo sabota ma artiste rabi mutuyo sabota ma artiste suffit que na mutu moko encadre bien au moins na ko epater bato ko musa musu ba ondimati malgré que no ba ineza na ngo ya no obligatoire te muta kitanga na ina mais rôle ya artiste ma kasi za force na réalisateur ma kasi po asape musa na bien merci Pabo merci beaucoup on prend aussi ça na félicitations à Ariane et ça lengai et c'est ngomi pe na qui surpris à moi na fête na yo bag na o ya diamant na $3000 bi que non au dédiant pas na ngai vraiment et c'est lengai sur ma casse na senta ki ndenge ni ozo nga rien vraiment ça ils ont raté ni biso Congo tolo bara donc vraiment c'est lenga bien merci vraiment la surprise on c'est lenga ya dédié ngai bag na ya fiançailles o ils ont valeur €3000 au niveau pe sanga valeur en tout cas c'est lenga mais c'est ngomi vraiment nzamba pambola yo Ariashu lema luye pour so longo de Ariashu luye yo comme da Ariashu lema luye et non mais pas pambola papa biso Mike lema oaza biso neto musala moko cameraman réalisateur monteur photographe Ariashu ozongi vraiment na succès grand frère donc merci mingile papa na lema batela ndona biso Ariane batela ndona so Mike lema vraiment libana bino ekene musika kanenge bibelo bi mutu moko ta kabola onza masangisi pe muta kabola bino te donc ako kabola bino ala kela mama be merci beaucoup. Voilà, c'était bien là le témoignage de la Validaire. Et je pense que ça lui plaisir na Ariashu et ça lui plaisir na Fabou Senteka, le boss américain. Ariashu, apparemment, tu n'arrives pas à supporter. C'est qui m'a pardon. Viens là-bas. Leader. Et franchement, la banque qui est. La banque n'a bien on a un peu qui nous leader, merci. Donc, qui conseille. Mais comme pas le baiser solo? Oui,
leader et puis biso to amikisa leader Shege papa Koba na baze belé ba 600 bango bando yo zo petite sœur na ngam ki want to za ba Aline ba 8 ans ba 8 ans 7 ans ba yo zo rajaria OK me jouer sur ba di base bango mona ngana kimi ba théâtre na zo boyango ti abim balino az espèce moko en voie de disparition ya bon basé belé bazate yo bondi bazate ndazo botikala ka yemo ya suka pe netinga azu esili tumsozo so ya bongo te soki asuku oka suma kamba mangwele ya liboko à gauche batamta mabe o bazotonga kayo ikamba mangwele ande zo bukanga pandi oyoka pe lisolo mangwele nata yoga na internet no sika nata ina rabi oza mangwele ngane nanzimite bato baza mangwe yango yoza mte amala yopoza mangwele te nanango ai bata mangwele ba mte amabe yoza mte amala akosi naye yaza mangwele yaza mutema mabe abina yepe yaza mutema mabe te nikasi. Merci beaucoup Lava. À garder, je pense que l'extrait one s'appelle ici Didier Masuki, Moubala Mande Fapembe, et s'appelle ici Vienanga Dominique Kiele, Mona Moussakata Dominique Kiele, et s'appelle ici Papa Duval Kassongo depuis Montréal, et Tokoba Lisolo Nabiso. À chaque fois, on a une interview comme ça, moi nangai, on jeune fille, bomba kabana, yo comme ça. Na bomba, on passe dans le bosso vie jamais. Bébé Antilia yombuka dima. Auto yenda jouer ngai ya mkie nango na nini le bien malaki. Antilia mtabanda ki ti taka mo mkie zo jouer. Aleli sanga. Ngabi mono ndeni na kufina ntako minespo ba ofeli. Alela comme si c'était vrai. Pour nga pour lela na scène mama faut ba fula nga ba misu na tala ba moi mais elle pese action na tout na comment tu vas plaire oui je vais faire pour toi tu vas me payer combien ngabi $10 tu $10 en France c'est combien ngabi c'est 16 000 j'aurai 16 bonbons ngabi star solo calculer le ba futa yebe la futa gaye nga la futaka $10 on est à 16 bonbons là allez mutaba abwaka abwaka libanga mwana banimba mona mabanga abwaka Cynthia Angelos wana na France wa ma copine abwaka Cynthia Angelos atindelaka $50 na skora 30 et puis ça 20 on a droit ya mama pe droit moko parental ezala nango comme nyongo mutu nyonso ayebeke na skroke mbongo sakanaka Ariashu lelo toloba ubali parce que tozo makamnyo so ici la sila nango déjà ezo qui est moins bien uko loba nini to conseil nyoko pesa pe na bande kono basaka théâtre et pour mingi basaka pe théâtre bazwaka salon pe bongo tam susu ndenge batongela banque bazwaka on est ba fi théâtre baza légèreté makasi et conseil nyoko pesa conseil no pesa bango ezaka kino ya liboso ezaka na to linga na biso na biso po biso mto sala musala awa biso nde tokuta na mingi bato libanda ti baza occasion bando finga nde ba finga ya biso eza po biso moko nde mutu to lobaka misusu ba bêtise ya ndeko na biso comprendre nde yango bango bazo ba audace ya koloba o balobaka wana mais nga na vai na bango na ndimite ke tozande ba traiter biso libanda scène ya scène ndeti nga na scène na kata na kokokezwa idée te mais ça m'a mususu ye na nga boye na kokate na kokate na kokama mta stressé nga te na kokama mta choqué nga te ba biloko wana na linga te nga linga place na zana seka kaka mais na scène na ba rôle mususu na jouer au fio ape ndoki omoni mais so bimi na nga na scène vi wana na kokango te donc to linga na nanu de deux to linga musala na biso po musala na biso yango epesa mingi mabala esala ke bato libanda ba découvrir biso ba ya pe obala biso lokola babala ba meta pinga ba flore
ba Amanda Feza ba Amanda Feza wana ya nanga pesa nga ba conseil mingi ba bala ba Suza de Monica vous comprendre ba te belé ba bala na musalo kaka donc ba biso ndeti bitoya na ba vitesse mo ya ba internet to landela ji internet ti pour mundela changer GR la mkamayele na ye to yeba ke toza prévenir biso nyos to sala ba jeune fille on to bota pe oui biso nyos presque to bota presque to bota donc to lo ba ke non toza ba parents neti nga na zala so na sala lo mo bo neti ba sermo na fachaka na ba niveau mo boye na répondre na sa ba droit de réponse mona la ba nga pe na za en atali simanga le lolobi ba image etika la ke lo ba photo ekoki okata ne ekoki obeba mais vidéo eza passe surtout internet anti le lobi okola nzambo sele grâce à OK poto bano ba kola na poto bazana mayele moko boye akokuta na émission mama banga éducation ko présenter bato oh c'est ma maman c'est ma maman omoni na ba camarade ne ba koki maman bino pétasse tu vois babilo wana nga na evitarango pour na yebi ke mwana na ngaza comprendre ya yebi ke non maman na ngaza star pour yemo fan na nga numéro 0 virgule lote yebi nanda biso bien maman arrête maman fait na fait pour so il kamo ezo lekela nga pe na ya rapé omiso na bete lié mais azani mo amki to sola ni bongo Ausika. Boké Dubaï et moi ma solo pezaki belé wana basali boye bazana ba poison et boyoka kya wana kele la pamba wana vous avez pas dérangé dérangé nini ngana na zana ngana poison ti ngana ye musala na ye ko tourner film Congo za Congo na tourner film na ngai esili ba séjour na biso za pour na 10 jours to sali 10 jours na biso na zongi na rejoindre o nga mwana siko esa nga passe nani pour na biza na ngolo kutanga ata na ki France alors que France kana ko boma mutu ni déranger bino wana parce que mingi basilika ki babi apparemment niti ba ndeko na biso ba congolais balingi évolution na bino te balingi te bo progresser tout ça par binga na ba silence moko boye celui comme dit zo choquinga na linga na benda na nanga mona lukelongo solution na place na loba te na zo na kwena ngamoko na tali nanu likambo ndezo kende bofuna memela ngombo na mona déjà à lire eloko ezo kendele ba émission trop te pour na ba une émission ba question kozanga te tala to ya Dubai kala lelo zo tu nanga question siko to za ino fresh moto c'est sili nango to ino fresh wana para bio bengati émission ngolo baka to nga to tombola ba makambo ngo maman ze lo couté za fondé eza na sens te na koki osala ngo émission te omoni po ba oyo baloba makambo wana baba ndeko na biso to baba ndeko na bango baloba ke to koka na ba Nigérien eza ne mutu oyo ndako ya te paquet na yanje nde to komi lokola bango jusque là mutu nano ayete alobi ke nga na tiembongo na nga boye to kotika la koka na ba Nigérien te parce que jusque là bata théâtre ba se débrouiller de Londres ou ta poto aye ça moi quelques films Nicolo Anspaza ça moi 2-3 films omoni mais est-ce que ce que mutu moko boye bimi alobi no na lingi boki no tourner na Dubaï vraiment par Arabie mutu alobaki wa fonda ke lokwa la fana no yemo 1 minute aloba na nzamba limbi c'est pas alobe mamba lokuta donc lingi kaka ke no réputation ya ba star na bango ya mboko balongola bango stress na poto ebeba pone loko mo boyoka kovandi na yo ofonde na yo ya lokuta oboyi biso to mona France oboya ya show uza ndoki to ndeni zo mtema mabe po biso to zo sala musala yo bino bolinga biso to kokana ba Nigeria je habite tout na France beya William moi basket oli ya ba somela ba bilamba ba zo tinela ba vidéo Cynthia salanga aria uyete ba chana terminus de l'amour ba chaussure na ba vidéo kana zoate parce que comme ma routine na ba agence ti lelo na zuite pona yim ta créer eloko wana la landa na yabi bano bazo ya France bano ba komona Château Rouge et wana bon yaye en France ba komona soki Champs-Élysées soki ni
te bango bakoki omona ngo te na fonde oya na poison era fonde pe boya ko ya satan mupepe ba ope balinga ko raisonner te ba ko yawa te ngana bino biso yesto leka na ba émission to lobela mambo wana za na sens te moni so to beto leka c'est que c'est solo bon ba olo ba isa bongo te poani et puis qui s'excuse s'acquise ndé na français ba ben oui ngata on peut zelo aussi liste ya wili ta on peut nga baloba ndengwa na fin nga kuna zena na liste wa bata France te na côté na ndaku na zui TV na ndotala ba émission TV5 ba ola que ça France ba nazo ba bi comédie mais ça na TV eh ben oui ils ont sens c'est ba star na bino ba ya bon mon option na télévision bon mon na biso msusu boye Kishasa on ezaki grâce o elingi komela biso pe tomonana na bino fara to sala na ba selfie ba répéter ba spectacle na ba LC wana créer boyebi ke baninga batiki pe babana na baona bandako neti aria azali nanu libre azo recharge ya mwana moko boya munene mwana wana liaka lipo mubimba comprendre moi ça c'est kalinga bongo te yaliga balobe ya munene na ete tezango lunzamba pesi munene wato komisela onza ba ngote ebite za ala tozo benga bana bon ba matamata ba la bonne vie so moment munene bi mwana bonne vie comprendre aria zonga tana mwambonga somela mwana ne ata soki nini bino boboyi to ya kasi to sali na Dubai nzambe pas ça les grâce film les kitoko bientôt la film ngo za sur le marché mais nzambe osala la grâce po Congo ngana mona omoni neti théâtre po nanga Congo théâtre banana mboka na biso bango nde bayiba biso so tali biso to sa ba succès kuna to yebaka te nigérien moko azalaka wana batakinga to yokaka te nigérien moko azalaka musique pe ezalaka awa to yokaka te soki ba P-Square soki banani bazalaka babandobina bandombolo mona pena filme nigérien botala we pa ekati ndombolo o comprendre ki motema mabe biso tozalaka nango nde tozwa chance topia bango air gouvernement na bango ete paquet bafinga gouvernement na bango te bafinga producteur na bango te mais biso tofinga ba producteur na TV tofinga gouvernement mutu so alinga sunga kaka mutu mbongo akisi ndoki asala ba voter aso luka ba voix luka ba voix nga opesinga mbongo na se musala ngo luka ba voix non je m'en fous. Mais on est à Congo, même si on est à Congo, on a travaillé, c'est fini. Vous comprenez? Les Libanda, on a besoin Libanda, pesa rabiso pe valeur moroboy. Keto kanga mesika moko. Moni ya kalezaki ebiso zeba mi question mtauti braza e akenda braza. O mona. Eto koli nzoka ni braza za awa. Po nini? Nzoka ni poto bi marate. Tozomona braza za lola nzoka ena calling $20 na kena zongi complexe. Déjà Dubaï longo libiso moi complexe. Dubaï ça la première fois au mat avion. Oh, nga première fois pena na matin avion. Non c'est maman biso suka na matin ndo seka. Maman tu no seka nini nga biso mtatelinga. Na ko bando seka. Ko batia su mindele liboso nanga. Nga bi bato baza bato mabe. Une fois au comment na aéroport à Dubaï. Oh, suka na aéroport. Non, ils a suka te biso leki. Njili leki à Dubaï. Sauf que ya bangonde ordre ezali, comprendre ordre na bangonde basale lango. Mais biso za kitoko na zoom pepa Congo. Oh mon pays. Non pas bien mon nazo kende na bloc. Ariashu, cérémonie juste à fiançailles, bague il y a $3000. Et lobby si bato na kose na après. Na kose na après. Na diamant wana donc ko si prix c'est ça ba 5000. Non te na kose ki ngai. Bino uzabo fani. Na kose moni ke na star. Mike aboya wa star. Mike lema aboya. Non aboya bi yo ça fait des tu sorti. Na lobi kawe mutu tout à croire bato ba omi ko benga et tout asomba yango wapi et tout. Je peux ba ke vérifier ba moni effectivement 3000. Vérifier na YouTube. Te okosi. Mba na ngasoma YouTube. Yela un téléphone wana. Ma vinga.
Non, mais c'est très bien. Tant que vous avez un bassi, artiste, un star, et ça là, vraiment très bien. Et malé, mais Wilson, on s'en a sinto qui est na souka le solo na biso. Mais bah projet na ils en dengenini. Comme ça, le solo na yo, vous avez une idée à ça la orphelinat, je crois. N'évitez le canissango et souka ndengeni. Idée on est alors on a lelo. Koki ka izangi. Sauf que ma coquille vraiment non tous 8 et en haut. Mto rozana motema osunga akutowe po sansanga na yena mayele wazana mbongo atie mbongo po kaka to sunga batu oyo bazozanga ndeti ba orphelin ezaka bangote ezaka bangote batu belé pe bazozanga na bango ba veuve pe bazozanga ndeti ba ote ko benga nga lisusu oyaki kaka kotala ba orphelin biso ba veuve awa boy ozomona Okenda hotela mama Makila, okenda hotela ya Koko Dioko, papa Sonzo, maman Nzita, et après on arrêté nanou. Non, na arrêté quitter, sauf que na koufele batumi ça dans un mois. Na koufeli petite sœur et petit frère, na koufeli tante oyo zaki maman ponanga. Na koufeli la grande sœur, na koufeli la grande sœur jour na voyager na ke Dubaï. To solo ni na butu, na tongo le passe nanga komenanga ki akufi. Donc na ba choc wana na kenda Dubai yango moni ba fan nanga mi baba ndoko ma ari mawa ozaki mawa ari koma mawa même na ba commentaire ba photo nanga izala koma mawa pourquoi mawa pona zwa mbeli ekotaki trop na motema donc place poteza bazo kotisa kaka yana o même mawa donc mtayo longola nga souci asisinga ba stress donc papa lema yende na ombe ko seka na ba émission na bandoko ka sauter. Ils ont aidé bien, on peut pas les mains. Et le binango lava, à ces espèces moko en voie de disparition, a été à Kakaïline de Gonapsé Sengo. Ma compagnie c'est quand la émission et comme ça peut moins bien début au yaki à Seki 57 fois. Nantoki. Ah, et comme 58e fois. Nantoki était au comme a dit Nassan et ça là moins bien. Ouais, allez-y, tu as une question à projet à venir aux autres. Oui, ma projet est allé. Sauf que ma coquille à l'avenir to sala ngo kaka to kende nanu to kena okotala bango to lambela bango balia lesi to mona déjà que place bazola ya na condition bien te nzamba fond la biso ba porte to zulu bango ba mbetu bébé wana muke wana ofra ya Willy ofra wana mwana wana linga kingai akumkosenga ngali bele amela na bimisa noki mawa mwana za mukie makasi donc il faut na ko miliki na memaki zaki moko na yebaki na age ya mwana te faut ko somba ba miliki ba pompex ça ya ko zika partout faut ko memaye na hôpital et tout azo ba traitement donc na mawa quand tu en as sur un orphelin que sur un veuve en soi et où t'as vraiment wapi pourquoi et il a qui au ça la ezaka ba série moko boye ba makamoko yela kinga na mamba ba théâtre bato ba basangana ki ba créer la kinga eloko nga mona ebité na kota na chambre na lela na sala crise na sia pongi maman leki na biso te ko kufa wana mama na ngai yazaki so na lali 1 heure fois yo lamsanga po ayeba ke ba choc ebeta nga makasi mwana nga koti na chambre mwana nga bandi opianga conseil singa mama mwana nga loba français tezaki vers ba 16h mwana nga loba français mais nga loba na lingala kaka singa mama tazo sekanga tile mwana comédienne mwana loba français maman zo loba kali lingala kaka vraiment singa mama ngai na yebi ke yo za innocente makambo bazo koselo wana yo yebi eloko te mais ce qui tiki kaka ndingo bike ozo décision tika théâtre bato wana ba ke eza solo makambazo lo ba kosela kiyote mama batwa lève-toi continue ngabi oh nzambe o mwana oyo nazaki ya kolala na pasi na motema nebisi OK mama nayoki na kosala ngo abimi nga nazwi pongi nalali namoni bana miki ebele basimbani baosambela ponanga
souvent nalalaka nalotaka ndoto bapaster basango msu nafukami bango baentoure nga bazoprier maintenant sikoyo naye komona bana mike ye apres bana yango basambeli basilisi nayeki nazomona moko ya bebe bayebisangaki aza orphelin aza na baparent te ngabi nazwi ye nabokola ye nasutuki boye ndoto ngabi eza message me nakoki kocomprendre ngo te navandi boposa nango ekomi koyela kaka il faut kaka nakutana na baorphelin naye kocontacte yo nayo tuna yo papa Rabi est ce que okoki osunga ngai yo lukela ngai orphelina moko boye nakende oyebisi nga sava na koluka na tia Wilson mal à l'aise akaka nga so nazwi likambo Willy alobi sava tokende luka tokende na kasavo toke kutana na orphelin bakuluna tokota boye basepso bobatela telefone na saki awa bayibaka ya Willy orphelin ndeni Willy bia yo tika bilo ate ngobi nzambe nanga siko babilo na sombaki babilo nanga siko na wana ne bien bakenda pe stade bakenda ba match bazo mpe na ba chombo ndeka isa na bango za na bango ka bo miss ngabi ya Willy awa ya Willy batela ngai tito yo malibana taka responsable ya tika so tina porte ala biso bimi kwa kangi porte nzira na Willy ko seka modèle wana ngabi nzambe oza sata mutame mibiso pa la sabiso ke non ba ofele ba miyibi ba sase non faut na continuer luka parlons de na kota na internet na bandi ko luka na betika orphelin et bima ebele na moni les cris des orphelins ngabi bon ni na cliquer ki na saleli demande to comme ko solo là le tanga na olinga na kende kuna le ba matanga elandinga papa anta matanga elandinga na ko kende kaka nalina bano kende le mabi te ko kende te zelanga na ya bongo kende o zelande ko nanga zoya ndeko nanga zoya e prebo akopesa obiloko nde ko kende nango nakozwa ndeko ne na aéroport na tala boye moko ça va annoncer nga mama nga mona za surprise mama fiancée nanga na yebaki yango te donc tout wana ndenge salami bongo nzambe azwaka lokumu na yebaki eloko te et au salama wana na bit non so na memami na amour vision na ngai kokufa na senga e journée moko na créer la compréhension ya wiya e bingai nga na kufa soni te pratique na ngai espace poto za ki ba mapasa ya ke boenga nga bina so na zino kende lobby ngo bolingo na lembe ko nga na bolingo na faible na zo lemba nga faut na créer le roman boy ya compréhension ya Willy lobby faut ya tonga kutu ne se ko faut yo la pa nga na tonga to kende na tali boya pesinga espace mo nga bibona côté lia na munduki ye pasile ki nga pe na siki bon tongo nga wana na ko sala mamnanga ici libana ba sepela makasi na yo kende. C'est très bien parce que c'est biblique. Bible le na Jacques la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Ozo salana osanuka makambo nzamba singi. Donc c'est très bien ngana ko encourager au continuer ndengwana ce qui esenga ma osala orphelinat sala yango ce qui esenga osala makambo minene ekoza malamu mingi to comme na biso na sugal so na biso lelo Ariane ndeko mo atunenga bia mbalenga Valeriane azanani na mekipe ko mener banquette na na réaliser que azana yeka simple caméraman Rabi ya mbalenga fait munene bo un caméraman kaka donde Wilson a filmé son amselape asala yango wana botuna so ba question belete pardon ou bien bokomi ba question msusu na otuna azane cameraman bolugate mindondo oza fier mbano cameraman très fier zonga ba groupe là ba balulanga oh là là ba filma to yo mum ta ko filmer ngani alinga ku ta filmer ngani nga yakibo tuninga na filmer abino yo ndo za na fozila il faut to commander pena cameraman mon cameraman kaka c'est cameraman monteur asa sous photographe. Oui. Azaneka simple caméraman. Oui, un caméraman, monteur, photographe. Oui, c'est pour le caméraman, photographe. Oui, oui. Nga linga mbali nga suwe nga. Ezaki mbali nga za ba métier wana.
mpo nga mona tourne na ye na pesi ye mpo ya wili azwaka nga mutu mosusu ya nono nakoko twite ete mutu na mire ti soki otourne na bango bakokende na filme soki oyebisi bango te nakoki obenga na polisi baya otika te siko mobali na nga moko na banolamusa papa lamuka mutu atuni nga question idene eutaki wapi mobali yana asala nini siko aza ni cameraman papa lema bisiko ozali pa cameraman merci à trop tokomi na biso na suka lisolo na biso cameraman te super papa cameraman côté la mobali na ye yo moko so obenge cameraman problème te soenga na bengi aza cameraman yo obenge pa cameraman nde tobengaka pas cordonnier mais non oui musko soki so mta cordonnier so mta cordonnier ko bengi pa cordonnier o benga cordonnier mais oui bon so na kini comprendre bon la caractère ba kini wana aza cameraman tout ko super papa ça va ninga mtema pasi ya ninyang ba una babali te non ngapi na bala ete na sepela na mabala baninga ti ba sepela ka oui c'est devoir il faut sepela parce que nga na sepela ya baninga na binaka na koma ruto ti na niveau na komosa na service à protocole pour moninga bali oui ndeti moko yebsenga ya na yo bala na juillet yo za demoiselle d'honneur na et soit kinga me nana swati na ndimika osiko mtu abali oza su nene na nga bonga na yo za demoiselle d'honneur ti wana no na comme madame te envoûtement te Ariane attend na biki ba benga na église aussi lui point non na silika kiti na singa po ani pa arabi nga non lo bane mission suna bona te na biki église moko nga na longwa na nga moko na longwa na nga moko po pasteur wana a respecter musana biso te abano sala ba comparaison ya biso ba fille ya théâtre à Congo na ba fille ya théâtre po bombi basaka musama na biso wana cher on sa comparaison so critiquer biso to za elo côté to yebi elo côté to sala kaka kindumba ba fille ya Nigeria ba bala mbongo ba gena ba poto non azani awa pasteur ngasa pasteur pa munene pe ba yebi comprendre pour nini atuna ngai na sala nini ya mona ngana lati talon na lati bien là na église ba bonda $50 na télémission anga yeba métier na yebisi ke naza comédien pasteur a pété les plans et aussi mbatenga bato ba théâtre ate so nga comme ça gouverner nga yebi oh non to zé le côté alors te yango na cher penza boy bato ba théâtre nga so mona nga sala théâtre na ko bengani na ndako nga muta théâtre na zawana na kata kilti na bima na kenda nga moko bengana nga na église bondeni akoka bengana nga te bengana ka uzo protocole na église ba bengani yo ze pe église para vindoki bibi ouais c'est église te ouais c'est église ouais c'est séminaire to loueni séminaire za makambo église ah para viete na sekilo bimaika va kenda seka kiloko kufa na aéroport c'est parce que baninga pesa bon ba biso to kabone ni sengo nezaki nini convention moko boye nazaki protocole ya pasteur moya munene papa Emani Lumbu les big prophètes nazaki protocole na ye donc ba convention nyonso presque mingi ya bando sala biso to zeba protocole parce que jour on a église na la taro jip fait qu'ils a latina c pour to kanga ba tambala na mutu biso ba protocole souvent na ba convention ya minene ba pasteur minene bayaka ngala taji puisque ça vraiment likolo a genou moi na mataka na cher ezate ba sukinga na porte frère bina vanda rabo ipupa oya fali pupa ye yo wana porte ngala porte is ko fali azo kota parce que nous avons fan à fali koko lingate bon ngabi dikap na baba berger merci katano liselon ka wana ya mboku na ba benga na église
Donc on a fallu pour pas kota lisolo wana. Minute na bse koki to comme na bse vraiment suka lisolo. Et merci beaucoup Ariana Ariachou oyambi bso anda kunayo. Et c'est vraiment très gentil et merci vraiment na s'appelle na gentillesse na yo. N'hésitez sur quelques dédicaces ezali. Ouais ça tout c'est ça. Nous besoin de se maîtriser. Ok, les dédicaces nanga bambote belé et pas super papa, faut la banana. Super papa, pas ma fille chérie, Antilia Yomka Diman, et pas Gaëla, hein, Agaga, Agayo, bambote belé, pas Aline Louyeye, Christelle, bambote belé, pas caméraman nangai, il y a Willy Wilson, Willy, yende, tabimsa, ya bambenzolo. Bambote belé pas jumelle nanga jaria site Angelo c'est ma copine privée dans quelques jours yaya tozo kutana to sa kandingo lobaki bambote belé pas Patricia bambote belé ba fan tout boza tellement belé nga na bunga nanga yango mo bazali sanga fo sala papier yo boki bisote ngana bunga ba mabanga ba mode belé et pas Bernadette Moulamba wana marraine nanga moi ça papa dit de Moulamba wana ba parrain na biso mariage mbote belé la binonio so obolinga Ariachou ngana ebike ba tutu balinganga. Non la va so linganga te ko tala ngai te. Bana devoir tala nga pour na ebike bana so balinganga. Ça c'est très bien. Ba dans so balinganga ba tutu ba sepela nanga na mona ki on na perdre qui batou na yo comprendre téléphone ngai bana ovanda kimia te. Na comme au kende wester le gona mona que ne somba lipa. Na mona munyoso ka ki mawa nanga mutu nyoso ka ki souci nanga vraiment bana poto ba contribuer qui pour na liwa bande ko nanga makastela ka beta une semaine au petit frère akufi pas semaine na musuzu mutatindeli au $100 après ayoki susu fatinda li susu ozomona donc mais par là ni na confirmer que non bato balinganga na yo mona ngo susu na fiançailles na nga ozomona et ben ngata Christelle Mamou c'est 100% commentaire ozana 95 ya bien 5 wana za na ndoki ki fois la po apesa susu makasi et puis ça sous les mama makasi lukambongo poto koma na ngoti na suka po ekoko za bien te faut ya mabe moko pezala po et l'acception te muto encore le mabe photo suki sai comprendre tout ça la ngoti na suka pour comprendre que non toi bana nzambe merci na nzambe na ngai maramutu aloba nanga na garder silence a rebundelanga na moni on vraiment na pesi merci à ebele donc yende papa. Merci Yende Papa, Nzambende Papa. Merci beaucoup. Ma journée avec ma star Ariachou, très bien passé. Je dis merci à Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche. Merci à Bogo Sanderson. Là, je vois Tony Boulakati. Merci à toi, Papa Duval Kassongo. Un Mouyaka sans complexe. Un Mouyaka qui se respecte depuis Montréal. Merci à toi. Merci à Angèle Kinkela, la préférée de sa famille. Merci à Kokonza Oufis Kinkela. Je dis merci à Fiston Bastende, FB International. Merci à Fabrice Nteka, les boss américains. Je dis, Bozé Belé te dit. Merci à vous tous. Merci à. Papa Rabina Katio, ba fan nangai o balinga Ariachou, Ariachou azongela tourner ba film ya Top Vision. Ya Willy Telema ozo batu bien. O vandaka lokwa mukonzi. Oh. Ariachou azongi ba ko filmer ba film à Top Vision kala pete bo mone pe na ba site belé belazana bo lande pe na Ariachou TV bisikati film asika titre nango eza les bien malaki film liboso eza misu nangai na koti ki bondowe suite ya bondowe wana créelanga ba problème na koti suite ya bondowe na koti misu nangai siko na koti le bien malaki. Donc la fan à Ariachou bo s'abonner po mbongo yo bino bozo kotia na site na nga yango ezo pesa nga susu makasi ya kokenda ba orphelinat ya kokuta na susu na batu ko laksa bino comment batu souper bazo souffrir. Eh bien voilà. C'est fini? Je suis sûr non zo komba le makalaming te siko na za ka fiancé na ye. Mais bientôt là, tout ça, le mariage.
totika nyonso maboko ya nzambe po toboyi badongolo miso baya kotala biso boye. Merci beaucoup ya Willy et c'était là donc Ariachou tosé panaye. Merci pour notre ambassadeur panode na lobaki yango. Merci na bandeko nyonso bolinga rabi ma vinga bino to bolinga vie du public. Vraiment beaucoup limbisanga so bomoni na boaki bato ebele était un peu fatigué, on a beaucoup travaillé aujourd'hui mais on se retrouve très prochainement. Oh là là, merci à Wilson Willy Songa, merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Avis du public toujours. Merci. Ah ouais, Kakebeti. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Yeah. Tekuna Ghana, Zaku, Ebiso.